Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Vous informer, c'est mon souci majeur. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de liker, commenter, partager, laisser un petit like. Alors, installez-vous déjà dans le mood de l'émission sur votre canapé. Nous allons décoller un to solo là, s'il vous plaît, parce qu'on a yeli bino ba élément ya somme. Le mambo izali. Aujourd'hui, vraiment, il faut to solo là. Il faut vraiment to solo. Na bino ba abonné ya Bibiche Mbombo officiel. Bobi ke ngana tambola par-ci par-là pour na ko lukela bino ba news. Pour na ko yela bino matière. Alors, il y a une personne qui m'a appelé Maman Bibiche, pourquoi on s'en la émission à Batou, aussi ma vidéo, il y a Batou, oye nango, ma vidéo déjà leka. Ah, mais on ça oh, c'est l'actualité. Moi je parle de l'actualité. Nazo lobela actualité ça 100% news, et ça news et analyse. Ma vidéo ka o Batou basali, nde toye nango awa, to check commentaire. Et bon, journal télévisé basala rani. Bakenda bazu éléments sur les champs, bazu éléments, baye ba commenter sur éléments. Ce n'est pas ça. Alors, merci, j'espère que naibi ke bozo landanga et donc ma munyo sonazo loba en tout cas et lobel nanga et fan del nanga, je sais que mes abonnés intelligents bazo landelanga à la loupe. Un grand merci à vous, vos remarques, vos encouragements, yango ezo sa ce que toi avancer, ba concept et émission eza ebele. Donc, na lisungi na bino pe toko avancer. Pour na concept ezali. Ezara émission ote concept ezali. Mais avec le temps, na grâce à Nzambe, toko réaliser ba projet na biso. Alors, bomoni déjà titre, mes amours. J'espère que bomoni déjà titre et yindi dans l'Assemblée nationale Vital Kamerhe na Godin Poi. Vital Kamerhe Boyebi Kazal, le président de l'Assemblée nationale, et le pasteur Godin Poi Aza, député national. Et yindi kuna mbutu mwete likambu ya ba enseignant mes amours. Ngana lingara to toucher tout, la politique, la musique, le quoi, everything. Boyebi ke awe za 100% news to le belaba news, ok? Alors, boyebi ke ba enseignant, baza na grève, ba enseignant ba osala te parce que baza na posa ba talela bango likambo na bango ya salaire. Alors, et yinda ki na Assemblée nationale netika ba simba na nzoto nazo chela bino vidéo wana botala ngo ensemble. Total ensemble na bino mes amours. Total la vidéo et puis to rozonga tout juste après pour commenter. Lelo boyebi ke lelo boyebi Mboule betaki na Kinshasa, donc Kinshasa pardon, na Congo Mboule betaki Mbula wana esa ki somo bandeko. Na otiki la bino ba vidéo botala ba vidéo ya Mbula oyo tokoyoka pasi. Mais dans l'Assemblée nationale kuna ezaka mbutu mwete. Mais talande congolais a souffrir na mboka na ye. Ba vidéo ezana dikolo bozomona. Na otiki la bino ba son boyoka. Alors, l'autre vidéo o bozomona wana eza soda akufi po akende ko bunda bitumba bandeko. Et baboyi ko kundaye, c'est sa femme nde bomoni na cercueil wana, c'est sa femme qui pleure. Oh mon Dieu. Soutiens ma foi. Alors mes amours, sans plus tarder, non chez la bino ba vidéo au bolandango attentivement et nous allons nous retrouver tout juste après pour commenter. N'oubliez pas surtout de laisser un like. Partagez massivement nos vidéos. Alors, sans plus tarder, mes amours, commençons d'abord avec la première vidéo et on se retrouve tout juste après. Let's go. Vital Kamerhe na Godin Poi ezalaki opesi mbwambwa boyi na Assemblée nationale lobby ezalaki somo ba diplôme ekomi kobima na ba titre nyonso mpo na économie ya Congo kokamwa. Deux professeurs d'université ba potani na kati ya Assemblée nationale kokamwa
lors il y a plénière pour l'adoption, il y a projet de loi portant reddition des comptes 2023, pe loi rectificative, il y a budget 2024. Deux ministres bazalaki bongo interpellé, ministre ya finance Doudou Fouamba, pe Aimé Boji, ministre ya budget national. Na maloba na ye honorable Godin Poi, abandaki koloba soki bafuti ba enseignant te, ba ministre oyo ba bosa na ke bako fete bonane te yoka. Nos policiers manquent de tout. Nazo ebisabino ke soki bafuti ba enseignant te, bokolia bonane te. Na bisibino penza na pete. Soki bafuti ba enseignant te, bokolia bonane te. Nga mutu na kokotisa motion ya censure awa initiateur muzalanga. Kaka ndenge boyoki honorable Godin Poi alobi akokotisela bango motion, mais biso pe to mitunu question akokotisela bango motion, mais na majorité nini? Est-ce que ba député bakolanda ye? Ndeto Kamwe. Vital Kamerhe, président Assemblée nationale, azui maloba azali ko rappeler honorable Godin Poi eloko epanzi bango mibale eza likambu ya taux d'intérêt ya 25% pour les États-Unis d'Amérique. Yoka a Vital Kamerhe asala nere talobi te. Aza professeur d'université pe économiste Mama Godin Poi Dasuki. Nous n'avons jamais atteint un taux directeur de 25%. Jamais dans l'histoire des États-Unis. Asseyez-vous, asseyez-vous. C'est maintenant le président qui a la parole. Je suis économiste et professeur comme vous. En 2022, les États-Unis sont passés de 4,25% à 4,50%. En 2023, ils sont à 5,25%. Alors, non, ça n'a rien à voir avec les professeurs. Ça n'a rien à voir. Calmez-vous. Les données, vous pouvez les avoir. 25% là, même la Banque européenne n'a pas atteint 25%. Non, non. Soyez humble, monsieur le pasteur, professeur ordinaire. Soyez humble. Je vous prie de vous asseoir. Vous avez parlé, je ne vous ai pas contredit. Maintenant, en tant que président de l'Assemblée nationale, j'ai l'obligation d'éclairer la lanterne de chaque député ici. Je suis... Asseyez-vous là-bas. Asseyez-vous. Asseyez-vous, monsieur Godin Poi. Ceci n'empêche en rien que vos observations soient retenues et que les questions que vous avez posées aux différents ministres méritent réponse. Il faut qu'on note que malgré que benda na tika benda nga professeur d'université, nga économiste, te nga professeur ordinaire, souka nango plénière et décida qui adopter projet de loi sur la réduction des comptes 2023 puis loi rectificative ya budget 2024. Question à Wezer, République démocratique du Congo, ti ezo kemba, ezo souffrir boye, batutu bakumbela ramboka batanga, ba professeur, ba ingénieur, ba kingandi ba songolo, même ba ministre, oyo bakumbela économie misu bazala ba professeur, même foin, Congola zolela, mpiaka, et l'ora malonge zate. Tu me connais? J'ai beaucoup étudié, tu connais mon niveau? Même foin, Congola zo kemba. Tozo talela, tozo. Bende kuna mandira. Ba rapporter un bokete. Bobo. Non, je tenga na si. Yapi kafa ke pa pera na penza video na penza de fufu les autres panza la loko misuni. Ah bon, ça va.
Oyo todindi toza na Funa commune ya Kalamu. Oyo batu ba matina banda po todindi. Est-ce que vous croyez que nous sommes à la capitale? À la capitale. Ma ekoteli biso na banda papa, ekoteli biso. Eh, tokobelela nani Nzambe? Tokobelela nani? Mboka ya Fati. Sema mama unapenda nini? Hawapendi zika bwanako jua nini? Goma, Mungu tusaidie baba. Yo, bwana yake alikufa, lakini hawapendi wa muziki. Tena alikufa kuvita. Yesu baba tusaidie. Goma yetu baba, Goma tusaidie baba. Goma njoo hii, Yesu tusaidie. Kila siku fujo. Bonsoir à TikTok, bonsoir abonnés nanga. J'espère que vous allez bien, bien Angola Nzambe. Quand on est dans les bateaux là Sabino, dans les bateaux bambou lango bandino, au monde ba mai na ba terrasse, au monde mai pour net tinel wana kula wala lupa na bito. Mai donc. Au monde mai. Ba mai comme il doit prendre na ba terrasse. Ouais, ça n'aura pas eu Sabino avant vous parce que ba konza mboka dans la Sabino, le roi zo la xaté na oye baté. Car le coin est le ballon pour la bande de la com de 10 mégas à Rayanga, téléphone, en tout cas, TikTok, à Pony, genre à vidéo, t'es publié dans TikTok. C'est ça. Toi, on a pas si dans le mettre fois, bon, il y a des beaux pour intervenir. Puis nous, on a la quartier de comme full. Quartier comme full, mais bon, t'as la vie sautée, bon, le batté. Hein, papa Daniel Bumba, papa Daniel Bumba, on les l'a toujours dans sa colonne parce que papa yon de côté la biso kao. Toyo kozo qui t'a sur le terrain la commune Mususu, la quartier Mususu, qui dans la quartier Mombele, oyo mona. J'espère que ma vidéo n'a pas na tellement belle au monara. Na sur na de binde to bana ipeto que na fait malembe en tout cas jusqu'à maintenant. Na moni ata présence à Mukute. Baya ata pour intervenir en tout cas batu bazate bazo yate bozo yoka bozo mona parce que comment ma vidéo tambola partout dans le monde dans les bas konja biso aya mboka ba mona ngote pourquoi bozo mona na bino menazo comprendre en tout cas nzamba simba mitema la bino bosa mitema ya mawa ya koya ko bongsela biso quartier na biso Mombele en tout cas pardon na no mona mukie na botami na kuti ba biloko yo si na colibre na 24 ans na za arabe biloko et so continuer en tout cas pardon neka na loba comme d'habitude to leki na ba chaîne de communication tellement ebele bozo réagir te yango na côté na TikTok peut-être ba réagir boya ata kotala kaya bana Mombele ba baiser belé la Mombele ba bo souffrir na Mombele ba la Mombele botika complexe
complexe dans les tombes mon côté. En tout cas, nous avons un star 2 ou 3 ou 4 ba uta la mombele. Mais ba lobela ka mombele te. Ba zape na kati ya mombele ti lo peut vivre en condition on a do vivre. Ba on peut ba vivre mais ba vandi ba za ona so ba sa ba vidéo ba kati longi. Donc ba kati na ko dizo ba kati na mukuse. Bazuka rideau à chambre baté à rideau mais ba rideau à chambre baté ba kati na mukuse. Donc au 4 on a bongo laxike. Bon mon a eza na 7 bon mon eza mupanzi te. Ma eliki ba kati ka rideau. Ba za lo kenda na ba gombe na ba ville wapi ba wileri wa ko ba photo ba place bien pour publier tandis que la mombele ba souffrir. Tandis que la mombele to dinda. Tandis que la mombele to souffrir ba erote to sala ba banda ko so ko ba kufa. Ba lobela ngote ba za ko sa ba matala na TikTok. Ba la sabila ba la sa ba kabe ba la sa ba téléphone et pourtant vie sociale ba vivre ça bien te. En tout cas ba mombele botika complexe. Non, mon avenir belle na TikTok pour circuler. Merci beaucoup, j'espère que Ngana Bino Tolandi et puis si passe il peut mawakati na mitema bandeko. Nathalie ma vidéo oyo na lobby moko na biso Congo eza na chance te. Il faut nzambe moko en personne akita pour atala ka ya ba Congolais. Natambola na en fait depuis nga na botama na tikolo mona mboka oza bosoto loko a Congo na biso te. Ata na ba filme ba pays musuto mona ango. Malgré ba lobaka na ba filme ba laksaka ba partie ya kitoko na ba laksaka ba côté ya kitoko et tout mais Congo na biso salité oza na Congo oyo komi kindoki. C'est de la sorcellerie pure. Botano binomoko. Botala nanu mbula ndenge beti mutuka ya mutuka. À la pleine capitale. Mutuka ya mutu ezo chola na mai pona nini débordement ya mai. Oto benga ngo inondation, to benga ngo na ba na lukila ngo na kombo na ko benga ngo à part inondation. Mais bon, moi, ba député bango na parlement. Image moko na zui na palais du peuple. Ah ouais, il fallait na chila bino image ango. Eza na téléphone mususu. Bandeko. Je me suis dit, est-ce que ba député na biso ba monaka makambo? Oh, parce que bango ne ba lobeli ya peuple. Bango ne ba ko sala constant na peuple. Qu'est-ce qui ne va pas? Eloko nini. Ba ye nango na gouvernement. N'est-ce pas? Alors, balobeli peuple, apparemment, ba on les côté. Et loko ils ont révolté batou Congolais à la tongo midi pourquoi le Congolais souffre. Congolais azo lela. Maïna misu, le Congolais plaire. Bota no mboka boy. Mboka ya boy, oh mboka nini oh bandeko. Quel est ce pays? Et cause a salité le roi mboka na biso Congo. Wana pays nini wana? Tozo nga nona mambo yo bandeko. Boyoki Godin Poi a telemi a lobby. Soki ba enseigner ba futami te. Ba député pe ba refete bonne année te. Ba ministre. Sorry, excusez-moi. Ba ministre ba refete bonne année te. Donc, ministre à finance, na ministre à éducation, ba refete bonne année te. Oui, quelque part, à cause d'un épée, n'a raison. Talana nous kaya ba enseignant. Le lot aux aboyés. Nde aux aboyés. À part éducation, ba parents na biso. Tozo éducation na classe. Toza cultiver na classe. Ma professeur ba otangi sa biso. Maelo bazo pe sa biso. C'est différent na ba parents na biso ba pe sa biso. Ba pe sa biso. Donc, les enseignants, bazana une grande partie ya bolam o basaya la biso na vie tocha part ba parents na biso parce que enseignant tangi ceux que non oyo balobara boy balobara G balobara A côté à maman balobara la maman balobara les papa ba enseignant ne ba apprendre biso mais avec quel salaire lelo na oki eza na mutu moko abi akomisa ministre non a komisa ba
Ba enseignant na ye ba camarade na ye, si je me trompe pas, eza qui ça Zakari Bababas. Na moi na vidéo moko alobaki ke non ba enseignant nanga ba o batangisa ngai leo na komisa bango ba ami nanga. Bon mon niveau enseignant tangisa apesi mwana mayele akomi mutu munene lelo akomi zoye lokola comme ami. Alors pourquoi gouvernement na biso ezo négliger enseignement? Ba enseignant bana salaire ya combien le sous salaire yango ya $110. $110. Tu as vu que dollars et comment on a 30, à 300 000 et quelques, à 320 000, 310 000, 330 000. Na Congo, na franc congolais, et Zaïbélé, na franc congolais, ça sonne beaucoup, mais en dollars, $110, $310. $110, $110, sorry. Ata binomoko. Tandis que le ministre a 65 000. Député Azan a combien? Hein? Député à 21 000. C'est trop. C'est trop. Binomomo ta différence entre député, ministre, na enseignant. Bandeko. Ministre éducation, Papa Telema. Pour nanga kutu ba enseignant, bosa la ta grève il y a 2 ans. Na ba école privée, na ya l'état, bosa la nanu. Parce que les études coûtent cher na ba mboka mipaya oyo. Pour nos tangisa mona, oui, ba école ofele, mais ba école privée. Au sentir, ata mona zotanga na école ofele, enseignant na aza payé par le gouvernement. Et loko godem pour ya lobby, eza mabeta. Moi d'ailleurs nazo appuyer ngo. To bobi na assemblée nenga telemido ye pona ya zo boya makambo oyo Vital Kamerhe zoloba. Total dans likambo ya ba enseignant, ba docteur, ba soldat, bandeko. Vidéo mo na oti ko tila bino wana. Na yebi ke tokoma na sujet wana. Vidéo wana eza ya maman oyo azolela baboyi kokunda mobali na ye. Parce que mobali na ye akendaki guerre. Bandeko, motema nange esenye. Akendaki guerre abunda po na mboka esalami na Bukavu. Bomoni bino nyonso vidéo. Na Goma plutôt. Baboyi kokunda mobali na etala bayena cercueil. Quelle humiliation. Mutu ake kobunda po na mboka. Ce qui est dans bateau, il faut pas rémunérer le rôle de la soda, ba professeur, ba docteur. Parce que bazo jouer rôle moko ya munene makasi na kati ya mboka na biso. Tala mama o na leli na mbongo kokunda policier et soldat ezate na mboka na biso Congo. Au gouvernement congolais. Et en sens il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui se réjouissent. Il y a un moment où on a pouvoir quand on attend muke au sentir mutu a commis à so mata ata 20 mapangu à la fois. A tongi ba immeuble à la fois parce que ba mbongo ba ozwa so gérant ou bien tu as beaucoup d'argent pendant des mois, pendant des années. Ozanambongo ebele. Alors pour le peuple congolais, et loko nini bozo pensez, qu'est-ce que vous en pensez pour le peuple congolais, petit peuple? Ba professeur botangi sate. Bino fama matela bino salaire. O mona mbongo ngo ya muke wana. Oye il a fallu ba pesa bango. Kaka mbongo wana muke wana. O mona dans un pays, donc c'est les 6 mois impayés, 6 mois, 1 année, 8 mois impayés. Bandeko, même vous-même, atabinomoko. Okindo kite.
okindokite na mboka na biso bota na salité ya mboka kuna bazo discuter makambo ba enseignant okoto mais au moins soki match ebetami à niveau mbongo ekoki ko se décompter pour na match kaka match. Donc au sentir gouvernement ebimisa mbongo te mbongo en jeu. Mais si vous pour na enseignant pourtant la kana bango te mbongo ngo combien enseignant soka za na bana ana mwasi azana mwasi azana bana azana ba besoin mususu siko kana $110 wana olebo pesa ata mobimba malgré ko kokana ba calcul te mbongo pe ko ezo mona lisusu te. Mon Dieu notre Congo c'est pitoyable et puis si pas chipé ma wakasi na mitema bandeko non qui obiki étant que mutu non qui passe mo ko imaginer te. Non, surtout la vidéo ya maman oh na cercle abike no bokundele mobile na ngai bato bazo kufa tongo pokwa bakundela ye mobile na ye mobile ke bitumba eke esimbite akufi mais pona kokunda eza problème. Aujourd'hui ce beaucoup fait le mutu bolela ka passe mutu wana te vous allez aussi enterrer ba démarche vous allez entamer plutôt les démarches de son enterrement. Tout ça c'est de l'argent. C'est de l'argent. Yongo mona mutokufi bat bazole la makasi. Bazole la ne façon nini o bakoki kokunda ye. Aujourd'hui les gens meurent. Par-ci par-là bat bazo kufa ba la muka. Nebike et ça la passe. Courage à cette maman et à toutes les personnes qui ont perdu les leurs dans ces je ne sais pas na benga nini. Na bitumba ya ba goma ba perdre mibali na bango basi na bango na bakaya bo nzamba lola pesa bino makasa restaurer ba âme na bino. Que le Dieu tout-puissant puisse restaurer vos âmes. Oebike na fandi boye non qui douleur nzamba pesa bango makasi. Que Dieu donne la force à toutes les familles éprouvées. Parce que Congo na biso so to bito landa boy nyonso banozalaka na anomalie nyonso na Congo e banozalaka kaka na anomalie. Jésus na fandi dans qui passe botala nanu mai ya mbula mai wana ya mbula botala niveau etondi kalamu komi na kalamu eza na limité non et nani limité eza na commune commune ya on appelle ça comment Mombele eza na commune ya limité botano niveau maïza. Vous savez que aujourd'hui na kin mbula beta ki ya makasi dans mbula wana eza kimbula moko je ne sais pas donc o ba benga mbula o yaka kosala ba dégâts bomoni bino moko na chez bino ba image comment bato ba dindi. Non qui na stress mutuka batu mutu kekei soki pe ba ko retrouver ngo wapi pona nini bato basaki trop sur na Congo na bango na mokonzi na bango bapona fachi béton mukwa tombolo mwena bilumbu machi ya mumenu basaki sûr que président arbongisi la bango mboka président on sait la bango makambo eza posa motema na bango. Mais aujourd'hui le peuple congolais paye. Peuple congolais na ebite soki aso kufuta masumu na eto masumu bakoko nzambe telema Jésus telema Yahweh nzamba telema tala likambo ya congolais. Nzamba telema tala congolais a souffrir na mboka na yemoko botala nanu ata ba mboka mususu soki batali ba vidéo ya ba congolais kin la capitale dans la capitale et ça m'envoie sonner pour le pays parce que tongo midi pour toyo kaka ba détourner mbongo boye bimaki millions de dollars et bimaki patati patate bimaki donc on sentit ka ba détournement tongo midi pourquoi
Si quoi na mbonga ba détournement na ba biloko mususu o ezana no, ce n'est pas nécessaire d'abord pour les pays. O ba moni que non biloko ezana ngo primordialité. Est-ce que bako ça ba caniveau te bako fixé? Po na ba mbula boy au mona pe dege salami o sutuka na quartier moko boy quelconque mwasi na bana ba kufi na kati ya ndako nde to mona ki la fois passée na mona na vidéo mo bezaka ba biloko ba mbula makasi ya boy mama na bana na kati ya ndako bazaki na sa pongi ma ekoteli bango je ne sais pas soki ba sutuka kindeni na mama na bana soki misato ba kufi pona nini ma ekotela ki bango na ndako ba ko retrouver ka bibembe na bango na kati ya ndako. Pour Bamboula Boué, et j'espère que Toroyo Kaka qui va déguer salami ba mort ezali. Alors le gouvernement, le gouverneur de la ville. Borozo makambo a marché. Ba professeur kuna bazolela. Ba soda kuna kolobate. Mais finalement notre Congo et loro nini bako sa ngona facilité. Parce qu'aujourd'hui tout le monde plaire. Le lo Congolais zolela na mboka na emoko. Congolais zolela dans son propre pays. Na mboka na emoko Congolais zolela. Bino moko botala. Oui ba professeur. Pour le soki professeur alobi autant ça bana te. Bana ba ke classe ndengeni parce que ma grande sœur m'avait dit abi bana mikolo ba otanga te. Bana ba professeur bana grève. Grève ngo ba continue ngo ba. Ce que vous pouvez c'est professeur moko pour atteindre $300. Et quoi aider? Donc, on a été mon professeur pour na bango, ceux qui ba lobi ba pesa ba montana, on dirait ba oboa kambong. Or, ba professeur bazana pour éduquer les enfants, pour éduquer bateau. Alors, et puis s'y passe. Na habité gouverneur à ville au commune nani, au azami koloyo, bosa bobongsa biso kin na biso Congo. Kin label yakala. Na kin ya lelo. Moi, je préfère, hein, kin label o yakala que kin ya lelo. Parce que ça va commune mususu ko tamboli yomoko ozoka okana somme. Mes amours, vos amours na sexabido. Quand j'étais parti au Congo pour un tour en 2021, mes amours, nazalai kaka na papier mouchoir. Na pangus Jésus. Donc nazalai so na tamboli muke na pangusi. Na tamboli muke na pangusi. Poso na otala ka batu na makolo. Na omona batu ka makolo poussière. Na omona po muto kanisa lokwa ke no eza vantard na osala bongo pona sepelisa batu ou bien na osala bongo soki pona nini. Non, ce n'est pas même ça. Eza que na mboko Afrique du Sud mboka ya bato o toya awa komibwaka. Mboka mobimeza sima na sima. Po mona place ba zelo eza rare. Lobaka eza différence cause bon na ebite po mona loba eza la parc. Eza place morceau eza vide batongi te peut-être. Tout l'océan. Ndo komo na zelo. Mais partout kota moment na sima na do mboka eza bien tapé, bien macadamisé. Na ebite soki elobamaka. Siko air na Congo bandeko. Na zeka so na seli mukibo na pangusi sapato. Siko yo au fur et à mesure na otambola. Si na yako mesa na komo mona normal. Siko tellement pe na fa en Afrique du Sud ba mona nga lokola ke no ote. Na avantage. On a relaxé nini. O boni ba pupu. Non, et ça pour na bongo te parce que awa oko sala mikolo bele sapato bongo la tiango à plusieurs reprises sans que o pangusango. Pour que ça nango salité le quoi à Congo te. Congo so la ti catch. Les autres dépendent communes oyo sali. Soit au na kacha voiture, oui, ça se comprend. Mais tout le maintenant petit peuple oyo azana mutukati. O azotambola ne makolo. Siko otali nano mabele na otana mabele na biso ya Congo ba commune mususu ezalaka mwindu ba commune mususu ezalaka pembe yo otali bongo omoni non il faut toujours osokola sapato nazo ba bandeko na kendaki na kin na ke zando bandeko na kati ya zando wana mbule betaka jour wana donc c'est vraiment important na kendeka zando na ken na zando maman on dirait avant na zonga boye na bandosa ba course on dirait c'était les courses na ndosa avant na zonga boye bande ko na ken na zando mbuli beti
naki na choix te na kota malgré loko na lataki bandeko poto na makolo bandeko mes amours poto. Donc j'étais obligé, non, il y avait des femmes là dehors batanda mawana bango business bazo sala kaka yo sokola batu makolo soko uti na kati oye a sokolo makolo pakolo mafuta opesi 1000 rand 1000 francs 1500 dono ils combien. Donc on comprend ba créer business na bon pour nini posant de sa salité zando wana po ebonga il faut gouvernement ndetele parce que c'est un grand marché. Alors, merci beaucoup, je suis pratiquement à la fin. Il y a l'espace commentaire, Izawana. Ce qu'on a posé, on peut sa point de vue, par rapport à Mboka Nabiso, par rapport à déroulement, il y a gouvernement Nabiso. Alors, comment est-ce que vous trouvez épanouissement, évolution, et Zali dans tous les domaines de notre pays? Est-ce qu'épanouissement est ça, évolution est ça, dans quel domaine? Ce que Zali, n'hésitez pas surtout de nous mettre un petit like, un like gentil. En tout cas, merci beaucoup les amoureux de Bibi Chombombo officiel. Alors, on se retrouve next time. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.